La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Azara na mutu. Azara mutu. Ame pelango. Umaza mutu. Azara mutu te. Neti ngani azabe sona luka mame pela fona za le bembe. Fona za le bembe oui parce que nga na kokota makamnete. Ata sa li kamne ndenge na kokota ngote. Na kokota ngote. Eta musuli akenda ki pa monaki keta musuli. Etali so ya kenda ki po basale ba blague. Etali eza ye ngate. Ngana za mutu na lela rate na mutu na lela $20 ba $30 te. Vous comprenez? Aza ma mukolo famille pesa respect ni si ça de ese limina kingo. Soit ça kana na ko finga e mabe ya mabe. OK na nga pe pa ite. OK na nga pa ite. Akokota makamna ngate. Bando nanga lobby tangu taki kolobela bino likambo yo na sir na expliquer ki bino problème o ya Gabi na mama epela ezoki mabe. Problème ya Gabi na mama epela o to tala ngo lelo kaka boye. Mais problème o lobby kuna eza na batu o ba kubuaka na ba maladi. Eza na batu o toko perdre kaka na problème o bomona ya mama epela na ya Gabi. Problème o ka bomona ya mama epela na ya Gabi. Eza problème moko o eko créer problème ya makasi lobby okuna. Likambo na yako lobela lobby na sir bolandaki Xile Botelwa TV très bien. Soko landi vidéo wana te kita kaka na ba vidéo o na se. O mona vidéo wana na taki yango do na tango kaka na sima na eza na se na sima ya vidéo oyo. Nde na taki vidéo wana. Soko landaki yango te kende kolanda yango. Kende kolanda yango très bien. Landa yango très bien. Pour comprendre. Ya Gabi tanga yaki kopesa ba merci, tanga yaki ko féliciter batu oyo basala tanga yaki kopesa ba merci ke amona ki likambo epa ya mama epela, epa ya Sephora, amona ki ndenge docteur de Jésus asunga ki bango po batampo elongwa. Ya Gabi ayakoloba likambo yo po amona ki yango kuna. Alobi asengi pe ba merci to mona ki biso nyonso. Après publication docteur de Jésus nde ebimisi makambo nyonso. Peut-être ya Gabi posa na ezala ki ndenga kepa docteur de Jésus nde basali makambo nyonso. Musu posa ya Gabi ezaki eleka na okaka na bangomi bali na docteur de Jésus. Docteur de Jésus abimisa yango na public te po ya Gabi akosela ngo ke abike pa ya docteur Mogisho. Peut-être epa ya Gabi na muteba na mutuna na makanisi na ye azaki na posa wana. Mais tangu docteur de Jésus aye kobimisa nde sika penze pesi ya Gabi pasi. Tangu susu biso ba YouTube oyo ba TikTok oyo nyonso eleki na réseaux sociaux nde penza epesi pene ya Gabi kanda ya oya koloba na réseaux sociaux.
natelaki bino droit de réponse ya mama epela nasir après vidéo wana ya Gabi tango ayaki koloba tango vidéo ya docteur de Jésus tango postaki ya Gabi ndenga bande kosenga ba merci elonge bongi ngai merci siko na bongi d'ailleurs soki bobi bozonga na vidéo wana bo remarquer que ya Gabi ba azaki na soni elongi mutu soka yoka soni bo comprendre ngo ataka kana elongi na ye elongi o eze ya soni ya mutu azoka soni efundaka elongi efundaka donc soko landeli vidéo wana très bien bo mona ke ya Gabi bande koyoka soni déjà abanda deya koyoka soni andimaki teke baoza vidéo wana baopublie yango andimaki teke vidéo wana ekota internet andimaki yango te andimaki yango te siko tango mama epela bandeko mbote nano bonjour nano bino boyebi babiloko boye sala biso mwa mafuta na elongi bino boyebi alors bonjour bonsoir bandeko bolanda Irsil Botello TV bonjour bonsoir yango ezo dépendre na ero kolanda biso kaka ndenge boyebi toyaka vraiment liboso na bino pona kolobela pona koyebisa bino ba vérité o bozela boyoka awa yango nde toyaka nango liboso na bino alors Irsil Botello TV ayi liboso na bino pona kobetela bino likambo oyo ya Gabi na mama na biso mama epela moto ndeko koti na chaîne na biso soki zambala liboso osabone tango zo s'abonner ko bosana te cliquez biso cloche à notification donc activez notification pour que mbala sima tango tozwa na ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso okozala alors bandeko ozo partager s'il vous plaît yo ozo zwa lien tango s'abonner aimer vidéo partagez les biso na Facebook partagez na WhatsApp partagez les biso na Messenger na olo bato partager pourquoi pour tolo ba makambo o esenga ekoma na bakonzi ya bata théâtre bakata likambo oyo ebandi entre ya Gabi na mama epela bomoni makambo oyo oyoka makambo ya Gabi alobi amona mama epela lokola ebembe eza dali komoko ya pasi na motema lelo ba comédien ba okufa nazwaka exemple kaka ya Diana Makila akufaka Diana Makila na ya Gabi babanda koyoka na te babanda koyoka na te pourquoi ya Gabi alobaki Diana Makila banda kolinga Gaëtan mwana na ye que son âme repose en paix Diana Makila ya Gabi alobaki Diana Makila banda kolinga Gaëtan o azwa mwana ya Gabi yango esalaka ya Gabi na Diana Makila bayoka na te koto pe yo koma fifi soki fifi miel so na wazaka leki ya vie wana abotolaki Diana Makila mobali azaki papa ya mwana ya Diana mobali azaki kozwa charge ya Diana basusi wana eyoko boma Diana na ya Gabi baye koyokana na suka bayokana ku pete to lobaka ya Gabi akoma koketala ye na hôpital tanga belaki ya suka nde ya Gabi mutayaki na wabimisaki na réseaux sociaux bozo mona meli boso babanda koyokana te soki tobi tokena ngambo ya mama Teresa na Suzy Bantu ti Suzy Bantu akufi mama Teresa tikala koloba na te na Suzy Bantu na mbeta hôpital asali appel babengele mama Teresa azalaki na besoin ya mama Teresa yana Suzy abengi mama Teresa aboya kokende kokutana na Suzy po ani motema mabe mataka niveau aboya ko kekutana na Suzy Bantu lelo akufa mais tomonaki mama Teresa ndenga lelaki azaki na omona mutu azolela na pasi na motema azoregrete azoloba abengaka na ye ngai abengaki nenga fale na kende omona mutu oloba pourquoi parce que andima eteka kobungisa ndeko ne aliro bata théâtre ba comédien bomoni aliro boyaka nango ya barando oliwa tange yaka elobaka te liwa tango eyaka elobaka te lelo ya Gabi abengi mama epela ebembe lobi tango liwe kokoma o nzambe o boyo mama epela likambo ekomele mama epela lelo aza suna bomoi te message ya Gabi obomenga loba ya Gabi o
bato bakata ba parti ba tiango na internet yango moni bato ebele balatisa bango baliwa ya bato mpona bilobaloba mpona bilobaloba bato ebele yo zela na osalo mabe mutu wana ntango mabe ekomela ye balatisi yo liwa na ye mpo yo nde olobaki ke okosala ye mabe bomona ndenge bato baolata liwa ya bato imagine ya Gabi ndenge alobi amonaka mama epela mutu te amonaki ebembe donc so boremarke elakisa directement ke ntango bino bomona ye mutu ye na misu na ye amonaka ye deya mutu te amonaka aza deja ebembe alors biso nyonso toyebi même na pire ennemi na yo okosouetele ebembe te okosouetele te akufa mais comme peuple congolais tokoma motema mabe tokoma olinga baliwa baninga tokoma oluka oboma baninga tokoma otiela baninga eloko mabe na biloko mpo kaka lia akufa tokoma oluka koboma baninga esengo ya baninga nga alobaka toujours toyeba yango na mokili oyo esengo na yo epesaka baninga mosusu motema pasi mutu mosusu amona neka yo ozala no na bomoi te mpo ye azala lese mutu mosusu amona ka soki yo osepela ye motema ne esala mabe mutu mosusu azolinga mawana na mawana o nde ye azosepela bacomédien bozala sage quelque soit mama epela bimaki na tv aya oloba mpona ya Gabi mama epela fingaki mpe ya Gabi te me ayaki koloba siko pasi kaka mama epela likambo abimisaki ke Gabi nde bomone wana aza nango nzoto mobimba ezaka na elongi te nzoto mobimba peut-être place wana nde mama epela asalaki mo eloko mwa mabe fale pa abimisa ndeko na ye bongo ale ya Gabi mpe ntango aye koyoka likambo wana comme pa ami yebi ke nzoto ne ndenge eza esali ye pasi esali ye kanda nde aye kosuetele mama epela akufa bomoni problème ya Gabi na mama epela o ka nde na oloba na bino soki bakokata likambo te bandeko 2025 toyoka makambo mosusu soki ya Gabi na mama epela bakonza théâtre lobi na belelaki na lobaki mama epela na ya Gabi bana bakonzi na bango na ndenga théâtre bakonza théâtre bobenga mama epela na ya Gabi elikambo esila toyebi ya Gabi toyebi mama epela toyebi baza capable ya osala nini alors soki kaka likambo ezo continue lobi tokomona tokozwa baka mosusu awa ka na internet boyoka ba problème mosusu ekobima bomoni nde ya Gabi deya bimisi na motema na ye ke amonaka ye lokwa ebembe amonaka mama epela lokwa bandeko bozala nazongisa no parti wana esanga pasi nazongisa no parti wana bacomédien tobanga nzambe bakolatisa mutu akufa boye bazwi balatisi yo liwa wana or oza na yo pour rien donc oza na yo na eloko te olobi eloko te osala no eloko te mais bakozwa mpena nini ya moninga balatisi yo mpo ani bamaloba na biso tobimisaka na monoko yango etinda ya bato balatisa biso mutu alatisi yo likambo mpo anini obandaka kobimisa maloba nini obandaka koloba eza nécessaire te ya olobaka ya kosuetaka mabe mpona baninga ezalaka kitoko te eza important te eza nécessaire te eza kitoko te mpo lobi so likambo wana lelo soki mama epela oyo likambo ekomeli ye bato bazongaka na maloba ya Gabi bandeko boyemelenga video s'il vous plaît boyemelenga video bozala nazongisela bino parti wana tolanda parti wana na otiela bino parti wana na obandelela bino lisusu eloko ni epousse ya Gabi aloba susu likambo wana toyoka na audio mama epela est-ce que mama epela alobaki mabe mpo lelo ya Gabi asuetele liwa est-ce que ya Gabi alobi mabe alobaki mabe mpo mama epela ya kobima soki mpe tolandi na normalité en réalité des choses ntango ya Gabi ayaki koloba mama epela mibimelaki te ya Gabi ayaki koloba mpona docteur de Jésus ye te mutabikisi nga nabikaki bo lelo tomoni Sephora pa ye oloba na otiela bino émission wana ya Gabi soki ayebaki docteur de Jésus ayebaki à travers mama epela te mais ayebaki à travers Sephora benga ya Gabi na appel vidéo ya Gabi naza surprise mona olakisa yo abengi na appel vidéo ya Gabi atali boye Sephora
tampon nyonso esili. Et c'est par là ya Gabi aya kozwa contact ya docteur de Jésus. Sephora lobi ya Gabi asokole longi na champagne et pas docteur de Jésus. Ake pas docteur Mogisho asokole longi na mai. Mais ya Gabi ayo loba docteur Mogisho. Mais ya Gabi to mona ya ba vidéo o eza ba preuve. O eza ke abimeli et donc bongeli et pas ya docteur de Jésus. Pour ye moko pa lobaki docteur de Jésus merci. Soki yo te nani mususu. Osa obongisi ngai pe natande na tela bino video wana awa na sir na tela bino video wana awa bolandaki video wana ndenge ya Gabi osenga merci pas docteur de Jésus. Alors soki ya Gabi ye moko wangani na ye pona bato bazolo ba ke docteur de Jésus abimisi ba video ya Gabi po anini ya koka ko publier bongo te. Docteur de Jésus abimisi yango ndenge nini bolandanga très bien. Bolandanga to partager bande ko partager lenga ne loko. Pour le lobat bakumo pesa docteur de Jésus faute akoka ko bimisa ba video wana te bolanda eloko nini oyo etindi docteur de Jésus abimisa ba video. Ya Gabi aye azu traitement et pas docteur de Jésus. Azu traitement ma camion c'est simbiti traitement esili. Ya Gabi akei kolu ake et pas docteur Mogisho ake pe kuna ake lo bakuna ke ba traitement o yazo zwande sale simbi asokoli longi pe na mai kuna ale ba bimisi yango na internet lokola ke azu solution et pas docteur Mogisho ba ke ko sela yango publicité ba sali publicité ke azu solution et pas docteur Mogisho. Alors likambo wana docteur de Jésus place afanda ke le bitin muta ko lekelanga te ndeni nga na travailler na mayele na nga ndeni nga na sungi mutu abongi boy après azwa mayele nanga ki kokaba yango na mutu mususu nde bomona ki docteur de Jésus azwaki video ya Gabi abimisaki. Docteur de Jésus abimisaki video ya Gabi tanga mona ki ya Gabi ake kokaba honneur na ye et pas docteur Mogisho. Nde yango esalaki ekanda na mwa zuwa wana nde ayaki kobimisa video wana. Nde video wana ebimi. Bozela na bandela bino ngalinga ba preuve bozela. Makambo facial ne makambo soki yango eza bien te moyen pe eza te donc naye pas docteur sa makambo na ye mpona moni ba docteur de Jésus naye pas docteur de Jésus mpona moni ba témoignage epa ba Sephora faut respecter les normes. Vous savez, nous avons peur et nous savons. Gabriel, naye pas docteur. Bomoni bino moko na si bino mo bomoni bino mo boyoki na munoko ya ye moko ya Gabi. Lelo soki batu ba ya koloba ya Gabi ko pesa biso foti te po biso to yoki yango na munoko na yo moko. Eza te ke ezala audio ko soki ezala ki audio to ngato loba ke ba triquer ya Gabi. Mais to yoki yango na munoko na ye moko ya Gabi. Toyoki yango na munoko na ye moko. Alors ya Gabi aboyine kondima comme ya aboyine kondima biso pe to na swate biso pe to o andimi o pa boyi aboyi. Donc ezaka bongo après vidéo wana nde ya Gabi aya kosala vidéo moko boye na ko bando zonse la bio nyonso te e na vidéo eza na seya osolingo yo kama lobana nyonso kota na vidéo na chaîne na biso tala vidéo eza na seya vidéo auto poster o eza na se na ngondo ko yo kama lobana nyonso. Après ya Gabi aye kosala ba vidéo na ye aye kokebisa ona kokangisa docteur de Jésus po anyo bimisi vidéo na kotindelo nini na kokangisa yo nde mama epela de parlant nde mama epela ayaki koloba mama epela ayaki koloba po ya Gabi patanga ya kombo na ye ya Gabi obi na zwi ba témoignage pe ba Sephora na zwi ba témoignage pe ba mama epela yango ngape na ye. Donc c'est-à-dire ya Gabi asole na ba mama epela ba expliquer ki omone ezabo ya Gabi ya fingi mama epela azada na misisa na nzoto azab bino tubo koli eza ya Gabi okoli eza mama epela koli makasi. Bo se respecter ba comédien na biso ba comédien mboka na biso bolinka ba rando ezanga mutuna makolo. Est-ce que o pesa likambo boyo fingana na réseaux sociaux eza likambo te o boya ko fingana na réseaux sociaux eza likambo te o boya ko miyokisa na soni na réseaux sociaux. Ya mama epela leka ke lobi ya Gabi azana ba ana ba biloko wana nzoto mobimba ya Gabi leke lobi mama epela d'après ayebika mama azora mama epela lokwa ebemba azora mama epela lokwa mutabo moite. Alors
tout ça eza soni yango bokoma ko créer ba désordre bino na bino bokoma ko créer ba bitumba bino na bino ba mutema mabe bino na bino bozo boma na bino boboka na ba maladi bino na bino po ani boza na mwa makambo ya mabe ebele bona makambo mabe ebele makasi yango lelo ba comédien bakoma soki muta sali video na TikTok a utiliser ka son moko boy alors akwa yoka na raté na oyo akebenga moni te tala kuta utiliser ki son moko po bwa kilo ba jeton yango lelo même ba son bato baza ko utiliser na ba TikTok ezo pesa ka bino kanda bo mona ka lokwa ba bwa kila bino ba jeton po ani motema na bino eza mabe Linda longwa na SB akenda na famille libota mais soki ka lelo Linda sali video na ate na internet soka utiliser son moko boy omona baba cook nde ba ko commenter ko finga po ani motema mabe ya batu lelo komi na ba son tozo utiliser e komi ko sala batu musu motema mabe komo pesa batu musu kanda ya kitoko te ya gabina mamepela boza mikolo mamepela soko moni ya gabi awanga ni docteur de Jésus otiki ye na makambo na docteur de Jésus etalié Sephora ntememaki kuna Sephora pa bimi asala émission pona kolobela ya gabi ki motema mabe otiki bango botika na bongo botika docteur de Jésus ye moko asila na ya gabi po bozala bien po makambo a lire ezokende esala bien te bosalaka biso soni boliko bomana na makambo mike ata matière ezate bino mo bozo ya kopesaka biso matière to continuer koloba ara bobandi discussion na bino ya Gabi Sephora na mama epela kombo Bellevue ezate likaba Bellevue na kati ezate to boyi lobi ekoma o Bellevue po bino likambu nyonso lekaka na réseaux sociaux boya ko sisi la kaka Bellevue sila bobandi makambo na bino sila na Bellevue yango bazate mais tango ekokoma likambo ekomi siko bakuki na ba famille bota bokomi siko sila to Bellevue mais tango bobandi likambo na bango Bellevue nganya zate to moni bela pete mtatinde bino bobandi association na bino batabatampo bokende kosilisa association na bino ndenge bobandi botika koya nango na réseaux sociaux po bokoya koboma na pamba potangu motema mabe kotaka motema mabende etindaka mutu aboma muninga motema mabende etindaka mutu asala muninga mabe eza motema mabe alors toyaki pena koteya bino botika likambo ya Gabi tika makambo kolobaka na mutu kobimisaka kombo ya kufa te tango ozoloba na mutu po likamba mabe soki ekomi bakolatisa Aubert imagine ndengo lobike nga namonaka mamepela lokola ebembe namonake mutu akufa eloko wana esala pasi ya Gabi eloko wana esala pasi zwaka nde yo oza baloba noke bamonaka o mutu akufa bamonaka o normal te bamonaka ebembe esala pasi makasi ya Gabi avant tolobaka na baninga likambo to balolaka pena munoko obaloli otourne langue na yo mbala ebele apres obimisi likambo mpona muninga esala pasi lelo baloba noke ya Gabi na bino bomona ye nga namonake mutu akufa esala pasi alors bandeko nanga partagez biso s'il vous plaît partagez na Facebook partagez na Messenger partagez na WhatsApp partagez partout nzambe ako pambola yo alors sans plus tarder na otikela bino tolanda lisusu ba audio somo après ngana bino tokokabwana ndeko koti na Ursule Botelo TV ko hésiter te surtout ya ko s'abonner abonnez-vous tango zo s'abonner activez cloche de notification tango zo activer cloche de notification aimer vidéo tango zo aimer vidéo partager na baninga nyonso na oloba toujours bon na chaîne na biso to ala 0 rando chez Ursule Botelo TV 0 rando 0 mafinga biso tozala na ba polémique te to finga raté alors ceux qui ont na commentaire pour ya ko finga biso yo moko koyoka no soni po awa eza bato afinga na bango te bato afinga te bata mayele nde batalaka alors soko za mutu azoba tia commentaire no na se finga biso okomona bata mayele nde bakoya ko finga yo po ofingi biso alors nzamba lola pambola bato tout obozwaka temps ya kolanda Ursule Botelo TV tolanda ba audio après ngana bino tokokabwana awa. Bisous, bonne année à tout le monde. Bonne année à tous les abonnés de Ursule Botelo TV. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye. Ye nenga zana bazaka na mutu.
Hein? Azara mutu. Ame pelango. Vous m'avez mutu. Azara mutu te. Neti ngani azabe sona luka mame pela fona za le bembe. Fona za le bembe oui parce que nga na kokota makamnete. Ata sa likamne ndenge na kokota ngote. Na kokota ngote. Eta musuli ya kenda ki pa monaki ki eta musuli. Eta lié. So ya kenda ki po basale ba blague. Eta lié za ye ngate. Nga na za mutu na lela rate na mutu na lela ba $20 ba $30 te. Vous comprenez? Aza ma mukolo famille pesa respect ni sisa de ese limina kingo. Soit ça kana ko finga e mabe ya mabe. Ok na nga pe pa ite. Ok na nga pa ite. Akokota makamna nga te. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.